poignet et ratenga et koti le boko koti na poignet et dindi la bi oh mon Dieu qu'est-ce qui se passe la simba poignet ratenga depuis na botama makambo ezanini et là on s'est posé la question ce qu'on a tourné mukie na moni nzoto na ngai elali na mbetu sikoyo elekelinga makasi na binzambe o banga mninga na vivre mais on ngai ce qu'on a la tsala na mbetu ngabi menzangai mais ndeli na telemi na nzoto na temi côté mususu mais oyo ngai na otala nga lelo na ngai na nzoto na nga ezo sala mouvement te mais côté na sa mouvement mais na linga saisir le ko esimba te na za ba compte musoma ku fa za ba compte au pesa ba moko azilo boko na ye mais na pompe de main na ye et est dressé vers moi et singa tala comme le la écran na ndiko tala vie na ngande la botamaki makamle sondo sa ya ko batama na ya ko en public le lenge na lobi mana mi bal ko ke botel tout échappé le côté à la kisingai ma belle kaki ebele et puis ba mon abi Seigneur moi je savais pas ces choses abi nanga yondo linga ko ye bangote nzambo lela bo commission moyen pour na koyiba batumbongo bazo sambelanga te na yebi bangote tala batei bazote bazo saba miracle mon Dieu. Donc comme ici aujourd'hui à le 8, ok, moli monangai et bimagi déjà en tout na kufa qui moi je savais pas. Et to comme vers batongo et très tôt Naomi azo se préparer moi la politique la monseigneur moké parce que bi monseigneur moké za ba rigueur ba heure pour na kota. Faut la ba 4h 5h à 6h déjà boza nzela. Na moni a telemi apenga mu Congo. Azo bongse longi pour na bima libanda. La ebisi Naomi soki mama leki aye mama leki azali mama mona quartier comme on est Sarah mais biso tono bengi mama leki adef Sarah biso ba charcuterie ba boudin des ala rapesi le lobby au footy biso toute na quartier en tout cas tondo kozwa mama mo malamu c'est qu'on a daki na nyongo na ye ya boudin na ebisi Naomi so mama leki aye la musanga na za boudin mususu po na boudin mo jambo ezeki toko te bado tika to pe mukie est-ce que to no wele la ngo ya ngo rat si la reumela est-ce que so ga yimuna to la mka rapide nga zo mona bandanga mususu zo ate comme ça la foute nyongo na ye la zo pe mususu non mais répondre ngati nga na ebika ga yoki a recevoir un message mais a signaler te papa na za pe ka allonger ka na kati nzoto mais déjà moli mona nzoto séparaki abimi na ye pa bendi chambre akei un moment peut carrément na fatigué parce que ngana na ndo la mka 9h 10h sur la ligne en tout cas la ligne raté moteur déranger quand tu appelles dans ndako na ngate la ligne linga dérangement te la ligne dérangement te ba yeba kiao pour la daki na tout le monde sala na musala te sur la ligne la mka na ba na bimi na ke na ngai ti lobi vina ngai yango wana eza vina ngai za kibongi yango wana te na bongisa lingala mama leki ayoko kota abengi ngala kombo na ngai Nayoki baba boudin mama Sarah abengi nga la kombo nanga nga maman na jina telemi pona bimesika ya zalaki parce que maman la yoki na ndako ebisi Sarah yakawa yako tekela nga maman bi oh mère zoa maman so Joël benga mère zoa a koti siko na ndako kuna la salon qui servir maman nga skola na telemi na se na komi la porte pona simba poignet et ratenga et koti le boko koti na poignet et dindi la bi oh mon Dieu qu'est-ce qui se passe la simba poignet ratenga depuis na botama makambo ezanini et là on s'est posé la question ce qu'on a tourné mukie na moni nzoto na ngai elali na mbetu sikoyo elekelinga makasi na binzambe o banga mninga na vivre mais oh ngai ce qu'on a la tsala na mbetu ngabi menzangai mais ndeli na telemi na nzoto na temi côté mususu mais oyo ngai na otala nga lelo na ngai na nzoto na nga ezo sala mouvement te mais côté na sa mouvement mais na linga saisir le ko esimba te mba moko na bi elo nizo komela ngai na meki ko saba ko fournir ba effort humain na bite na zo nzoto oyo eza libanda molimo na côté na nzoto comme ça na telema na sali bon une fois ici mais na bi deuxième fois na meka na nzoto lali na meka ko kota na ndenge ya position la leli et simbi tenga bi oh mais comment on hôtel maté mais en même temps on m'a moelé kana salon de ba servir maman nda tuni maman moi na zaba ebise ke hôtel na ndako na ye na omona so la mona makambo eza libanda parce que na komi esprit mir ndeza boy mais omona kati directement
La basi qu'on s'est posé la question, on a dit, n'a prié nan, n'a pas catholique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Notre Père que je sais que ton nom, la salle en attaque plus de combien de fois. Répétition, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Na salle en plusieurs fois la vie. Prière aux Simbaté, on a mon commis, il y a pas de rêve, tout ça a désordre, tout mélanger comme un cam. Zambé avec force, na sangisi on a su, na tigi on a su, na prier, non la mukate. Si on a eu pendant la Bible, la moko, na koki aussi ma Bible, tu l'as dit, ah, non, sur ma téléphone, les amis pembe, na ngala benga maman. Aya nano, ah, et simbi pété. Sur la télémite, Nathalie Ndaku, Nathalie, bah ça pas tout Nathalie Bilamba, on ne se engage. Mais comment on met kako simba, on tient dans un concert là, il est morté. Directement quand tu vas aller dans la web, bah fille, tes atobimi, car moi, bah couple la vie aux oiseaux, bah bongo, nazaki na mbongo nanga ebeli, natanga nanga montante, et mezaki ebeli. Et puis parce que dans bima la mibal. Bon, on a ce qu'on a vu. Oh, mais dès que nous avons la valise, nous avons comme le valise est comme le roi visible, le roi vitre. Nous avons oh, mais on est sur le dos de l'anga, ce qu'on a dit, Seigneur, et là on est au comilanga. Maman Sarah Sisi Kuna, a Esko Nanda. Ce qu'on a terminé les bossons dans la porte, à fond les portes, Esko Atali Mbetu. À l'ali, bon, on a vu maman Sarah, na lali tala bossons na yo. Bengano maman boya na bobi misanzo to na ngali banda bo megano otambu sanga peut-être na otambu là donc ba tambu sanga lo ba télécommander nga peut-être na ça nini na otambu maman Sarah zo yo kangate il y a pas de relation entre le mort et le vivant dans si na yebisa ye loko yo abi o donc yo mona mama ayebi loko le kate ya moninga lali ya moninga na lali ayebi jourango a moninga na lali mais événement ele kila kanga maman wana atikala ko yebango té. Il n'y a pas de relation, je le répète, entre le mort et le vivant. Ce qui a koufi a koufi. Ce qui a un message, c'est yango. Mais il a pouvoir té abima. Il y a pas de, les fantômes n'existent pas. On a mon qui mouta koufa qui a bimé ça ben illusion. Tout kanisa qui est mingi et ça la marabo on a ben illusion la mona qui est moussa koufi c'est fini. Il n'a rien à dire, il n'a rien pour apparaître. Il n'a aucun pouvoir. À moniter. Bah mon scolaire à Kangi porte et à la ligne parce qu'il y a des chaud. À moi c'est mon magasin à tambola le roi mon bal les chaud. Bah mon labi maman ça na chaki motema. Maman ça OK sous boendenge nini. Maman ça OK sous boendenge nini. Bah moko nabi OK na se diriger kasina ndaku na kende et pas il y a maman. Na yebisaye. Na kela koti maman ta la télé. À l'époque, quand d'autres chaînes m'ont na bina otanga combat mototé na ça peut publicité batoté chaîne moko ezaki pe na émission mona tongo ando les ezaki na remplir maman ando linga olanda mi ba journal à tongo et c'est maman yo vandi boye obimende ni na chambre tiko na mur chance sur rappeler parce que eza makamu na komina kae boye sauvezo kimanga na bimi na mur na kemba na moko na moni maman vandi otala télé na bi maman yo vandi awa moi on m'a ramené les comédiens yo vanza maman yakana ngai omoni la liso la benda maman na mema esika ko rezali maman yo kangate ata lokututé oui muta ku faire autant busa muta bo moité on est comme manipulation ils ont raté maman ayo kangate aza concentré na TV parce que pisinga kana na ye na bousculer maman la raté nabi oh mon Dieu qu'est-ce qui ne va pas je dis je sors dehors. Peut-être batalibanda ba monanga la moni na tongo bazo se préparer ba ke misala bazo se préparer ba ke makana moni deux papa ba oleka d'ailleurs boso ba na pesi mbote papa là se présenter kombo na ngai la vana na lopango wana boyana nous boy sa famille nanga mambezo leke na moni awa tala nazo naza suna bo moité mais ba ebité ba yo kinga te na yesi ko na empêcher bango piu ba lekinga ba yo kangate ba lekinga ba ke ba mona njole langa bi Seigneur elo ni komelanga ba benga étape na tourment la ndiko yinga lo roi mo pepa kaina lo la chege ba bazanga adresse un moment la komi un moment la komi kumna esprit moi toza bo na nzoto poto déplacer faut toza transport parce que wana nazo za transporter nazo kende na komi kuna nazongi boy nazo déplacer en même temps ko tambola o wa le roi mo pepe na passe na rotambola na rotambola boye moy parce que le monde toza boye dans la satol parce que toza la nzoto ya cher toza visible parce que muta ko mara esprit ata vona satol moy ezoye
parce que tous les autres support n'a été parce que support les pour na mokili biloko to o leki kuda na mire moi ya nzozo ngana mo lukesika okima moi makasi après sikoyo mbula be bandisiko kozwanga malili anjiko lenga malili nalo pesa ngelamba malili ngabi mokili on aza bizarre bo ndenge nini esika nazalaki na libota nazaki na bilamba sola ina sala bo nazui sela ina lia mais awa bizarre nazo kokate nana opesanga na kotambola na okinzala nzala wana ezaki posa ya Zambé, parole de Dieu, je n'avais pas le commandement de Dieu à moi, je ne respectais pas Dieu. Zala siko libumbe chofenga. Zala nabi bena mokili na zala ki sona na zala na rolia na rozombo na sombe loko. Mais awa siko na zala nzala na kopesanga biloko rolia posa kolia posa mai. Posa mai mungongo ikauki. So esilinga na munala so la soité. Posa mai na yo mona robinet na ina fongola simba te papa. Dans jo tambola na monisko mabele monisiki ndenge biso mabele na biso zara so mbule beti de mai vanda na mabele. Na bila milata mabela mai oyo. Le na yesiko oyo moni mai. Soko yeli boswa mai ekomaka lokola miroir omi mona elili na yo. Menga na mimona kite na kopona ki non c'est fini. Naza so na contact na biloko oyo te. Ba moko na ye na tombola loboko na mila mai lokwa bambwa et simbité. Dans la journée, on a eu un school en remoko, battu des la taxi, balé wa moi elamka. Tant on peut la chauffeur. La moni mut bateau ka babé la wana azoliango me la fufu. Atie na bon biloko ya va na kit. Ce qu'on appelle c'est bonjour ayo kingati na tieboy a monité. Ba la bien ali kaka. Na yena kata ce ko fufu na ye et simbité. Et simbité la bi mais ma grand ngana zomona mon frère na souffrir. Na oti musika donc lelo sona osela nzambe la sela qui na cause ce qu'il lelo na komi onaza lelo c'est par sa grâce. Je me demande qui suis-je pour mériter cette grâce, qui suis-je milimo ganga. Seigneur Dieu miséricordieux, accorde-nous la seconde vie au témoigner grandeur na yo li felo milimo kita loko la zelo on peut pas compter le nombre bato les bazo senga nzambe pesa biso seconde vie tozonga to témoigner grandeur na yo nzamba bila nzamba ba weite Nazanza baba vivant ba o baza na ba vie baza bato ba ressemble pour la nganya so ba senga ngana osala mais bino bat beaucoup c'est fini pour vie, c'est fini pour vous, c'est fini, il y a aucune chance pour vous. Zambaza moko zambaza mi balemi sa tout diste zambaza moko nzambe wana zakati na zakati na zakati ndeko na mais zakati ndeko cameraman zambaza kaka moko mon frère Bred nzambe ayebi religion te na bandi ko telengana zo lelanga bizambe oni zo komilanga o ezani ne zo komilanga la vie na ngai depuis na botama na mona makambo boete poto ke musika eza mambo ebele na ko yoka nzamba benga na kombo nanga c'est-à-dire mukikaka ofandi na mutu azolia pembe na en face amona ngate ngana mona batu na mona batu nde batu bazoza na ambiance nazo mona batu kote kuna bazo swana nazo mona batu bazo sala n'importe quoi nazo tuna bango bozo wela nini botala ngai nazo souffrir esika nazali pe na ndi convier ba vivre la biso ki nazo ki envie ngela sela nzambe bi na mobiba soki nazo ki envie mais nazo tato la monnaie na nzambe na yeba makambo te nazo souffrir soki mtakufa kufa rater, il y a une vie qui nous attend na yeba kite nzambe limbisa na yeko yoka ce qu'on voit mo rebengi ngai c'est Dieu. Il m'a appelé par mon nom, je dis oui. Là, donc il voit, mais là, il va être exact Nzambin. Donc il se go et ça linga bien la vie. Cette fois-ci, ba moningai, na zue sik na moni siko batu. Ba mo la bi oui. Oui, abinanga na zan pour ça ba compte. Non to so la nzambe na lingala. Nzambe aibi balangi nyonso, azanzambe moko ya mokili mobimo. Abinanga na zan pour ça ba compte na onabi. Nga za ba compte on peut ça wana ebete ngabi qui tu es. Nzambe abinanga oui. Bamon a se prosterné, n'a dit qu'on tremblait, moutou n'a se. Kolenga moko, ata courant chenga na oye bati kolenga bon. Bamon a ebité, n'a évité. N'a ça va compte, moussouba koufa ça va compte au pesa. Bamon a dit le boko na e, mais na pompe de main na e, et est dressé vers moi. Et singatala, comme le rôle à écran. N'a dit qu'on la vie n'a ngande la botamaki. Ma ramène son dos ça, yako batama, na yako en public. Le lingue na lobi manami bal ko ke hotel tout échappé le côté à la kisingai ma belle kaki ebele
Et puis bah mon habit, Seigneur, moi je savais pas ces choses. Abi nanga yondo linga ki oyeba ngote. Ozaki na tonyo se oyeba makambu oyo. Olinga ki koyeba makambu ote. Na tili bino banzela mi baleza na mokina esi bino bozo ya malamu. Bilo bolingi ya mabe bolinga te pourquoi nzamba njo lela. Moi mi so nzamba je sais pas comment na ko décrire en grandeur nzamba na peut-être na redéfinir en deni. Molai na yebite na redéfinir en loboko na yebite et kitina épaule simbinga il ko azo dorlotenga un Dieu doux. Un Dieu miséricorde, amour, na kufina masumu menzambe, aosolanga avec douceur. Bolingo wana la kisanga na mokina tika lo mona ngote. Ata papa botinga, ata maman botinga olinga nga bongote. Mais la kufina masumu, mon frère, je te dis. Asi mbingae. Alobi nanga na linga yo linga nga, c'est pourquoi. Tala ba viondo, na si qu'on a épicé, oh Seigneur, comment tu savais que moi, dans tout ça makambo, wabi nanga, nazaki na yo, ngabi abo? Laissez moula yo zala ngona muneno zala ngo yo zaki katsango kote ndenini. Alaxinga ce événement dengue na tikai mokili. Albi nango zaki misato. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit c'est moi Dieu. L'âme c'est toi. Le corps là c'est l'enveloppe. Nous autres monde là les enveloppes. Le vrai toi c'est l'âme. Le vrai toi Valdo, Géval. C'est le ngai bidot ozaba ndeko prendre autres eza yote. Ezali nango temple nzamba simbisi ezali nango kaka eloko e permettre po simba biloko ezali visible boye. Soko kufi okabona nango eza vanité nzoto eza lokuté zokosa biso. Ndesko la kisinga yo kufi lolenge nini balienga te. Alaxinga lolenga liwana na yebisa kibino bomi lengele na koya boyebi ngonga te boyebi mokolo te. Na yaka à tout moment. Débat d'autres Jésus revient à tout moment. Bato ka sera bientôt on est sur 2000 comme non. La moment où tozolo bazana bato bazokufa bazokota mort nzamba yekozwa bango. Je reviens à tout moment boza prudent et pourquoi bozo te Jésus revient bientôt mais boza prudent et bozo va précaution et pourquoi je dis Seigneur je savais pas parce qu'on y koyo kangote. Dans la parole en zambete katinanga tozaka tokiba église to vandi ba loba amen non o eza richesse la Bible. Jésus qui est Dieu. Botia tembete que sur une zambe sur une non religion je vous dis des choses vraies. Que je fais qui n'a ngai mutu morote sur une assemblée la rendenge ni en tout cas la ibaki na nzambe te et puis maman quand nzambe ayeko la kisanga ba événement wana ala kisinga ndenge esprit na ngana bimaki na se retirer na yo les corps na yo na âme et se séparer siko yo yo kaisa ka roza envie yango le otelemaki obimaki otikaki nzoto donc de totambola boza esprit nzambe mutu etambusa rabiso. Dès tozolo babo eza makasi nzambe na makasi na biso totambola te so muta kufa comme nil ya mona babenga pauvre a komi elo côté donc nzambe ne lendo tozo sa les nzambe so nzamba longo tozo lo côté toza nul. C'est bon entre parenthèses entre temps place yo zalaki ozaida musika enda ko place wanda ko fanda. Qu'est-ce qui s'est passé ba betela ko atali solo na ndenge sote tsikala tozo kendeti nga bana na mga 9h 10h et muta koti na ndako na ngate ngala la kalibanda. Attention à ce que c'est comme maman n'a qu'à bouger ngai la muka la constater na la mukite nde siko ngaka zo palpitation. C'est la ce qui va 10h on est qui on est ba ko éviter ma kamla zo mona nde kona ngai et puis directement era yo relaxa ngai événement na nde le ka kingabi o donc nde to tambola bezalo makasi na bisote ezaka yo nzambe abie mais ngala sara bino botambola bolinga ngate pourquoi bolinga ngate ngalinga bino bo triste nga kati na bino na vanda kati na bino nzamba za kati na biso pour ko ta sona motema ezaka permission soki mutu emo ka fungule motema nzamba senini akoti kati na ya vandi nazo yenga kati na bino boza ko triste ngai la vanda na kati ya mutu fornication. Moi je pratiquais la fornication, ma vie c'était la fornication. Moi ça fornication d'ailleurs des gens qui ndoko so zaki ba pesa nga vaccin fornication je servais pas. Si ko fornication eze loko eza kati e kota na kati nzamba vanda na kati. Moi samba zo basanga les sentiments za nzoto e kota katina molimo tina ba penser o menzamba lo asengi mutu alinga ye na motema na molimo pe na makanisi na ye pour éviter yaza la tristesse kata mutu ba disir waneza ba masumu mo ezali kati ezali banda tende mutu nde to mona relati pantalon ça n'a rien à voir pantalon ezali banda au chou maquillage ezali banda mais au commandé accro na maquillage te que sans maquillage na revivre te ça ni buena non ba fornication koko se bat makambo ko porter ba faux témoignage ozu mobala mutu ozu le pan ba richesse ozo posséder ozu on ndenge moya mabe là ezaba masumu akati tu osa l'assemblée bi que non bon mengo na sanango ezaki
yandeko nanga kufana penga liba na ye ngana yoko dondwa conscience nous reprocher ce que ni les la conscience reprocher ça bazaka triste azongi saka siko yongo na conscience ce conscience nous au mona ke ozala na kimiate tu n'as pas la paix yango moni totanga bible ndamu papa nanga parce que tozolo ba makamoko za très important. Dans Matthieu 19 le verset 21 les riches demandaient à Jésus qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux. Aïe, ne commets pas l'adultère, ne tue point, ne porte pas de faux témoignages à ton prochain, aime ton prochain, respecte ton père et ta mère. Riche a ébissé que non, nous sommes tous en respectant, il est zangi. A ébissé soit besoin de nous sommes teka. A komaki attristé. Pourquoi il a commettre l'adultère? Tu as vu moi ça moutouté, il peut le roi moutouté. Mais pourquoi bazo conscience? Ba analyser le qu'on a ndenga molimo. Pourquoi nous avons tout nous respecter qui va commande, bazo respecter mes parents. Mais pourquoi ça m'a attaqué bomengona? Parce que malgré les richesses qu'il possédait, la personne n'avait pas la paix, il ne te pas errer. Alors muto azangi kimia, muto aza erré à mon abokonzalo la te parce que nous avons zanzambe esengo. Zama zanzambe ya kimia. Ya omona lobi na bengi mutu nyonso poaza na kimia. La lingi muto azanga kimia te. Soki yozangi kimia yozo kwa triste ye. Yongo zo mona lelo ndeko nanga. Zaba singa ki mutu wa divorcer na ba bien na ye. Donc sépare-toi de ça, yango mte kozangi solo là parce que ozana ngombe tu ne pas errer. Mais mutatali avenir ya bana nanga. Ya mwasi nanga so na te bomenga na osika na nini. Bokilio na zali zo singa il faut kozala na mbongo. Bato po ba respecter nga ya atalaki avantage parce que la besoin kota lola. Matali avantage abi non pour le moment na zana na mukile. Nga na kozala pauvreté. Yongo zo mona lelo et lelo ko zo boma ba ndeko na biso. Ba mabale belé zangi kimia. Ezana ngona intérêt nzambe te. Obala mobali moko boy polo se pesa bato ke nga za marié na balaki mais mobali pesa ko sengote ndeko nanga okota lola te parce que ozane loko moko boy comme occasion de chute pour na yo ndeto moni la parole de Dieu bakisi biso na Matthieu 5:30 et si ta main droite pour toi une occasion de chute coupe la jette loin de toi moni Matthieu 5 ndenge bakisi biso et comme occasion de mobali comme occasion moko ya chute pour na yo azoko attristé moyo sambe les athées. Moi, quand la relation zate, aux hommes mobile abato, kenda abala au deuxième bureau. Babilo kwa nande ko mema bato, ezo tindika bato mosika nzambe zabilo kwa kati. Ata aux jours na libala wana aux na babinga en référence. Je suis marié, mais si ko vandi pe calme moment na ke libala na kimiate. Mobile fa kina jour na chaque jour to vanda na mais le lo lali alobe lali a. Et puis na yebi gaza mobile abato. Conscience na yo e belé, conscience ezo reprocher. Donc nzambe so moni conscience ezo reprocher li kamobo. Nzambe za triste, azo senga yo o renoncer nango. Dans ce qui homme riche a se débarrasser na biloko wana les sala ke ezangi saye bokonzalo la ezaba biloko oyo bate belé bazo ignorer o conseil mutu likambo ebi ke likambo wana na baki na ndeko bride na ngam na kosa ki ngam na montaki kuwana tu ozo vanda ebi ke non soki ndeko bride za la prison à cause na ngam na kosa likambo wana ba masumu makati okolala te atosali semblo lié conscience na yo nzambe saint esprit za kati na mutu azo sala bon azo tindika na conscience na yo pona renoncer pour komakimia batu o ozo yiba okyo yibe loko amutu eza masumu makati kofinga batu ovandi ose monkara na batu ozo finga mutu nzamba keli tama toy tale longi loko asoki loko nini nzamba sali mutu na image na ye le yozo finga bongo ozo ko attriste nzamba donc mutu azo corriger nga mutu na sala ki matoyi mabe na sala ki longi mabe na sala ki lokolo otengama ezaba biloko oyo ya kati nde mutu ezo bengana parce que to sanctifier kati na biso ezesika nzamba vandaka zoto na biso ezali temple ya nzambe ezali temple ya nzambe to ko suya ngote na ba fornication na balditaire et le quoi c'est très important botika ba fertilité ya biloko libanda ça n'a rien à voir avec Dieu ça n'a rien à voir mes frères et sœurs ça n'a rien à voir ce qui est important ozala bolingo ezate kati na batu bazolinga bakende lola nzambe ya simbinga lobilanga kozala bolingo te ngana yeki ko sauver bino pona bolingo lazaki na onazaki na intérêt na bino te mais na yeki nyoso wana boza ko emilinga ti lelo bozonzi mangate qui était venu pour sauver le monde c'est Jésus abi bolingi ngate bozolo banga na nzambe te pourquoi mais c'est Dieu qui me parle ça mon frère abi na yeki pona sauver bino tele sika oyo alaxinga royaume des cieux bien table kitoko ba kisi kitoko batu ya vanda bazate na sali on pour la bino mais bino bolingi ngate bolingi sika pasi siko na ebite na sali nzamba olela na njo trembler na bi enga nzombe abi na lingi batu abi na linga yo
Navanda yo me attristant à chaque fois. Pourquoi? J'ai commencé à dire, Dieu, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne savais pas. Alors, mais pourquoi il y a ma cambote? Il faut découvrir le but na existence c'est très important. Là, plus tard, je suis avec vous. Sur une zambalini, on a faire découvrir comment redécouvrir et le konzamati liopona, aussi la talent na yonde baza badon. Mais bakanga badon na bango. À cause de l'ignorance. La bandi kolela. Abi bolingi ngate, ti lelo boni anga bo finga nga pona nini. Na il a sauvé l'humanité, je dis, eh Dieu. C'est vrai, mais moi je ne savais pas toutes ces choses. Pardonne-moi, je ne suis pas le Dieu de mort. Je suis le Dieu de vivant. Bah, oh, yo, bah, on vit, bah, ça, bah, tout sur le bilan, les câbles, ça, la salle, la table, la mais minga, ce que yo, n'a pas bon lié. Est-ce que, bah, tout, bah, ça, bah, la bande, bah, tout. Parce que, bah, tu vas la mou qui nous a montré, on a dit, bah, des belles, est-ce que mon tour, mon simbi, tama, est-ce qu'un zambé existera vraiment? Pas douleur, tous en va passer, tous au liaté, boina, boalobi. Est-ce qu'un zambé, on va faire mon arabi sauter, zamabi, naïbi, baron. Nabi nombre de mutu na bango mais baza pressé la sala na tananga. Est-ce que bango vraiment basola kananga na sala bango mais basola kananga te ngana sana bino na pembe na bino et puis nzambe na di nzambe yoka mawa et puis ayo tambisanga bat bazo swana abi bo welani mokili yangae bozo welani na jo pixa bon boti kabi ba yo kote et puis on me mangue si parce que zaki bar na tongo bato balala na kuti balamka na kuti bazomela masanga bazobina nze momo ya générique moi à l'époque pesa ki succès na ko balanga kombote ya musicien na biso ya Congo bazobina la sentiment lo binanga musique o eza pona gloire na ngati ba mona botika bazo kate na jusqu'au table na bango na simba la tindika eratenga nazo lo kona beta sabo et saboter ba biloko na bango eraté la botika nazala bo moité nazo souffrir. Nazo souffrir, botika kosa marambo bozo sala. Nazo souffrir bande ko langa zo boza tembe boke ne pas la biso bomo na nzoto langelali abilanga ba yo kaote. Et puis Nzambe ayo me mangala ba église mon frère. Nzambe ayo me mangala ba église. Ngala ibeka benda kwa Nzambe. Eza esika Nzambe ba pasteur nyonso bazaka malamu. Ba yembi nyonso Nzambe bazaka malamu. Or que c'est faux et archi faux. Nzambe la singa ba église à monde, la singa ba église à Congo. Ceux qui n'ont pas l'église, on les a dit. Où est-ce qu'ils ont ils ont 8,5. 2,5, on a mis sur. Où est-ce qu'ils ont 2,5, pardon. 8,5, on a mis sur tous les diables. Parce que ça combo langai, ils ont là. Bon commission au moyen pour nous y babatumbongo. Parce que ça belangate, na ebi bangote. Dans la bataille, bazote, bazo ça ba miracle, mon Dieu. Ça se comprend, ça fait tellement mal. Mais comme j'avais dit, c'est un témoignage pas comme les autres. Ça dérange, mais voilà. Au moins elle a vécu ça. Et Dieu l'a fait grâce. Il y a mon agneau, ça biso to zuité. Moi, bah, chair de poule et ça, la biso. On est dans le mal. On vit dans le mal. Chaque jour, tu as un passe. Oui, maman. L'église, la Bible, l'église, non. Abiba pasteur bon ça va miracle. Abina sengi ba te repentance le royaume de Dieu je viens à tout moment. Na moli ba bon ça mais la bota la likolo abi bota likolo pourquoi? Naza kati na bino bo lukanga likolo pourquoi la la bino la mukanga na bino na yo kaka naza na matoyi mais est-ce que vous belle la gangai? Je dis Seigneur ah bon abi quelle ignorance. Bazo utiliser ba kisi bazo kombo à Jésus ba tcheli boso. Bazo ça ba miracle le kuta et ça linga malili et puis ay hotel sa kota ba yembi na otanga na ngate pona na poso sa publicité ba tuté mutu na mutu comprendre ka resika azali parce que ba to solo ba ça témoignage Nzambe tanga ba kombo Nzambe alobaka en parabole a expliquer ka nyo sauter pour que biso to pousser réflexion ba yembi ya musique chrétienne qui se dit chanteur de Dieu. Baza Nzambe te. Abi faut faire attention à la musique bozo yoka. Est-ce que message n'angeza na carte? Et je édifier peuple na nini. Mingi bazo sa ba clip pona bala ki sa bango, bala ki sa bozu, bazo la sala pona bala ki sa batu, ba influencer batu. Alinga ye bana ko master. Boyemba yembe la kangai, mais koyemba isa pona ngai le kumeza yangeza ya mutu te.
mais bango bakomi komi yemba pona bango lokumu nanga na kati ezate na omona kota ya misia mokila la singa batne babeta ba concert de partout des bateaux bazaka amoni star chair de poule azo ganga c'est un péché grave, c'est l'idolâtrie abi lokumu eza nga il faut batba adorer ngade batba koma ko adorer ba musicien etikali elali la bitala nzoto kosinga oza mutema mabe ozaki no yangati na sale lion nyonso za la bien lelo tikinga okota morgue loke ko kende ko pula kuna na kati ya mabele beta molimo nanga na protéger te ezotelingana na passe à cause ya yo nzoto. Le diable, tu es menteur. Où es-tu pour me défendre? Où es-tu? Tu m'as laissé seul. Mais si mokina yoka wapi yango meminga na litomba te. Ba musicien nga na ndeko sonne na mutongo midi pourquoi ya leki et meminga le lokote na distraction. Mais nzambo azana nga zo consoler nga la tikala jamais ko tombola kombo na ye. Na tikala jamais ko ganga que Dieu est bon. Si je vis c'est à cause de lui. Na tikala jamais ko évangéliser bola mo nzambo ko évangéliser ça le juste le baga que non. Si je vis c'est par la grâce de Dieu. Dieu miséricordieux. C'est un Dieu bonteux, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix. Le kumu eza ya lingi le kumu mais biso to komi ko sanjo la bibali to komi ko sanjo la basi to komi ko adorer bana tozo bota to komi ko adorer ba voiture na biso to komi ko adorer loko zimo loko boyo filmer talanga la somme loko cher sapato eza sur greffe nini tout est vanité tu oza ko se distraire muto akota na patola ya nini azate pe biloko ne sanga balata nzoto eke kokundama molimo na yo est-ce que ozo protéger ngona nini? Mon frère, Zamadela ba regret la mokila bi nazanga moko. Nazami balé na misa touté. Boko misinge belé. Na yebi religion té, atangelinga ba religion nyonso nga na yebate. Nazanza ma religion té na yebi être humain. Na yebi religion té, na yebi être humain. Bozo we la nini, muta akoya liboso na nga na kombo religion té. Muta akoya liboso na nga na kombo ya pasteur té. Boza ko adorer ba pasteur plus que nga. Vous avez adoré la religion la bino plus que nga na yaki ko kufela bato nyonso na yaki ko sauver mokili mobimba na zanzambe moko na kabona bato ebele milimo kuna na lifelezo ganga nzambe miséricordieux tozonga to témoigner grandeur na yo bato bazala bomo ba otatola yo bien te ba ote ya bien te to lo ba vérité nzambe limbisa na komisko ko banga na jugement na ngai babwakanga parce que ezaki norme na lifela bizambe. Si ka tourment on a kokate moto banjo frapper ngam pepa moto si na kimia ngo elandinga si na tsebo e mo pepe si moto moko zo betanga partir à poitrine je sais pas moto wana mulungia bon atana été zate nazo souffrir na bizambe na nyu kwami mokilo pe la zona ngelo côté na nyu kwami kaka pamba boye vinanga libela la vie est courte le jugement est long kuna pe la bateau va kufaka o bezaki ko ba kotipela ba morgue famille kuna bozo kende ko luka bosomba uniforme bozo luka bosala soki ba tapage na matanga molimo muto akufi boyebi te sur eza wapi en plus la bozo sala bon bozo ko remonter lisusu pasi na esika zali so kaza ki musicien otole na ndenga musique ezali eza makambo eza mokili ezali makambo eza trop païen. Au lieu que tu vas préserver, vous êtes exposé, tu vas faire un concert, tout ça, n'importe quoi. Et si tu as monte zo baki samali susu. Monte zo baki samali susu, mona mutu akufa za PD. Homosexuel, tu as la ina nenga ki PD parce qu'il y a qui PD. Moli me zana passe, bo baki les susu passe fouadé. Zamba zo bo moni makamodo sala mokili. O moni makamodo sala mokili. Passe zo baki samali susu, nombre ya ba spectacle batazo sala na matanga na yo. Yango moni Bible le binabiso vaut mieux aller dans une maison de deuil qu'aller là où il y a le festin parce que là-bas muto a conscience ya koyeba muto azaki lo kwanga le loi ti biso lo binga pe na milengele mais le lo batamuki babalu sango matanga roma fête conscience exacte lo lengi ba doole na matanga eza dinte matanga il faisait sika réflexion muto aliye ba mutando tambola melo ni sali ke mutala kweya. Mais il faut, c'est ça l'analyse. C'est ça un vrai nom, moi, à réfléchir. Mon frère, Dieu m'a montré beaucoup de choses. M'a dit aussi pardon. Zambé pardon, nous n'avons pas Zambé limbisa.
Zambe limbisa la simi mutu na maboko na tina mutu Seigneur. Yo kanga mawana osuka ba venir na ngai. Vi o libela bandeko langa ba yebi makambo te Nzambe. Nazonga na loba la bango bato bakufi balela ka bazonga ba yako se ba yebisa bandeko botika. Botika okufeli mutu na famille azap star to lela ndenge azaki star. Là ezali pour la mokile sepela meza pour la gloire Nzambe te. Botika boza ko augmenter sous pasi na ye azaki lesbien to lelelo la mibali eza mabe mutu akufi to ya ko lia na matanga parce que bain de consolation. Est-ce qu'on se console dans le nourriture ou bien dans la parole de Dieu? Est-ce que matanga eza sika mutu ke bokundi ale bilo boye ko lia makambo wana je sais pas où tu wapi botika makambo wana eza le sika réflexion boye ko consoler ba o batika libote ya ndela ba matanga sika kote eza matanga. Parce que batuna batu basanga les ala ba pagano les ala ba chrétien batu religion to ba ko kuta la matanga eza occasion ya bien ko côté évangile botali si mokili ke moto akufeza ki le roi nga na yo ande ko tambola même si ko tu pe la richesse à l'écart ki yo mais lelo ala les hôtels maté mais biso to tikali laissons-nous to tirer na problème oyo mais matanga comme si ko yo la bilamba. Et comme si quand bazo luka baza la réflexion te karato tumba soso to lata ce que le la lever du corps to lata boy la kuna na terema to lata boy bande ko nga botsika bole la matanga lolenge sengeli bole la matanga te le la fête pour molimo mutezo souffrir a boza la na zo peksa le botsika ole la nga boy mais bazo sala et sabotage à cause il y a ignorance. À cause il y a ignorance, parce que comme on a matin on les camutaza la bonne moi. Mutoaza en vie, azo souffrir bo aider, azo abika na malade azo peut-être aux auteurs se repentir. Bon comprenez la liwa mais bozo c'est les bembela et pour la bo pesa ba mbongo ebele. Eza eloko moya mabe il faut bande konanga itoti kango. Ndanzi ko le bande konanga be makambo te. Bande konanga be makambo te, bo sambela me ba makambo te. Non, non, il y a Nzambe na zonga na épargné bango souffrance eleki Nzambe na évité souffrance aussi la té et puis abilanga non batu ba yoka yo eza batu ba bazala batu ba singlo bolimbisa batu bazala bon moi ngabi me ba yoka ngati ndeni ba oyeba ba yibi batu ba yibi makambo te we le carapela mo parce que bele ba compagnie pe batu boy exemple tout ça ko fi mo limone zana no wana so ibo prier avec boza unis par la même foi. Nous allons aux zonga. Mais prière à Mouta Koufouza Kondima. Si vous doute les zonga. Mais si vous avez Kondima, vous voyez qu'il y a un miracle. Zamazan Zambe moko exceptionnel. Zamazan Zambe moko est impossible à zonga. Mais si vous avez Kondima, vous avez zonga. Si vous avez Koufina, vous avez Tebakal. Nous allons aux zonga. Donc, Nengi Mouta Koufi, tous à 5 personnes. Na Kondima moko. Foi moko. Surtout belé les zonga. Nous croyons en Dieu. Mais c'est pas facile là. C'est pas facile. Au moins la bégosse a fait 4 heures de temps. Au moins l'espoir est qu'on s'envoler. Eh, on a été. On a été. Zamba provoca qu'on dit malabiso. Mais batba compagnie batba ibi makamote. Batba ressemble la pour la yeza ba vivant mais ba vivant bazo yo kangate. Sur la romi ko banga la bile ba constater que nazo la mkate. Ba ozala jeter ba mimangana hôpital. Là ba mangana hôpital est déclaré que na kufa ki na ngaba ke ko tamo. Ko ngana la poso ozo na njoto Seigneur. Là que mort na ko matima ba cimetière Seigneur la lingi makamwa la tenga na posa na zonga la congé mais rien na ngana zo ko capacité. Est-ce que ba ensemble la pour na yo ba vivant parce que na zanza ba wete na zanza ba vivant bango leso ba lobi likambo ezongi sona mbomo. Na est-ce que c'est ça maman na vision parce que maman na za don amona makam aza don za mapesai amona ka. Est-ce que c'est vision bientôt la PC vision à ko discerner té. Mon problème. Mon amour tout likambo mo ezoleka. Ada discernement té. Mais nzamba zo loba na yo eloko parce que nga mutu mo akufa na famille sala nga bongo. Butu mo bima na sala insomnie ok mo li monezo déranger nga. Téléma za so na bon moité. Bo sala quelque chose téléma na za bon moité. Non zo pongité donc zo sentir rom tazo ningiso menga na oyo ka été mais ezo sangi sanga pongi na lala té. Oui, bablo bon comment rao. On aide à ressentir discernement et pensa parce que laisse comment on peut s'engager et là on y sur le ressentir. Il faut la sortir au discernement. Il faut la prier là par exemple mais pourquoi le réseau déranger nga. Il a le niveau le belanga likambo, il faut le balangai.
nazali te ndenge nini nazolala te nazoka nzoto mabe nabaluka borke mutu moko la famille azalaki sulu te eza basine nzambe apesaka na molimo mutu lelo azolela azotambola partout asignale naza te botelema bupu ye nazoka moto nadi kolela mbamo abinanga ata napesa mama no vision akozala discernement te epuis mba moko nawebisi ok seigneur yo lobi moyen nazonga eza te moto ensemble epe mpo nanga aza te moto bayimaka moko aza te alors baparent na nga baoza na choc nabela ebonga ata obeli nazotalisa ye nosola na ye obeli ata obebi kaka anzambe asala tokokia na hôpital tomoni ata esuka me nga nazalaki bien nabeli te lobi nango mbala moko nakufi bakoyoka sango oyo ekoshoki papa na biso bakoyoka sango oyo bandeko na nga tomesala ekoshoki entourage na ngai mpe bakoloba famille na bango eza na misala mabe elieye natalisi nzambe baréalité me papa na nga ayebi likambo na liwa oyo te mama ayebi te nga moko mpe nazoyeba ntina likambo oyo te me yo ye tu reviens bientôt yo ozwi ngai parce que olobaki oyaka à tout moment mais nga nazalaki prédent te sikoyo est ce que baparent na ngai est ce que boyeba na matanga bato bandoko tia bango mosapi famille eza na misala mabe balie mwana na bango kaka mwa siki toko boye jeune fille aza nano mpe nzoto makasi mpo bato bataka kaka age mpona bato sokofila sa tokelola sokofila baage boye biso baage tozala yango balie yo or okufa na age ya moke okufa na age ya monene eza baevre nde contana mitana nde nzambe ayaki soki nazalaki na kosalela ye nazali na renosaki na mabe naotambola na ndenge ye alingi nangelaki na bakonzi alola quelque soit age ezala mwana 10 soki akufi kaka yebi nzambe akelola me moto akosala mpe sa 50 akubila mokili bakeli felo omoni eloko bato bayeba nandi kotala nyonso nga bizabe estce ozomona esika danger ezali estce ozoyeba vérité likambo nana koloba ngam naza mie place koexplike bango liwa na ngai baparent na ngai baleki na ngai baosuka wapi estce baokoka nandi siko kolela mwana biso nalingi ye mingi na temo nalingaki mingi nandi kolela sikonga bi mwana oyo lera oyokaki naza so na bomoi te aolela makasi mpo tomesanaki na mwana oyo zeso nzokeli mwana bi mwana wakola na ndenge oyeba nzambe nani oteya ye moto oteya ye aza te ngai nazoki ta oteya nga ngai bandeko na ngai na oteya bango balongo na ignorance nani oteya bango. Et puis bien aimé dans le Seigneur et ça témoignage tokoki oloba nyonso te mpo tokoma musika na bandi kotambula tambula lokwa mopepe nazoyungana lokola mopepe na ye natali nzoto nakei na bandi kolukaluka bato ya koteya bango moto oyokanga aza te nandi kolukaluka bato oteya bango moto oyokanga aza te. Et puis maintenant naye ozonga libanda ya ndako onga nalalaki navandi ati mon espace ochi nde bima boye navandi wana ti lobo na litama nzoto ya nzoto bamona nzoba nzoto vanité nzoto ya lokuta nzoto ekosa biso toyibaka mpona nzoto me ta lelo oyo oza no yanga tozoke kopola so notanga bi siko nakodigéra te bi nzoto ezopola na mabele nzambe naokoka te nzoto ezopolaka na mabele kaka boye seigneur naokoka te naoyoka motema pasi seigneur naokoka te ozaki nonga te ngai oyo naotelenga ne nzoto nabatelaki nalalisi na mbeto ya bien na protege oyo na bambula meta lelo ngai ya esika kobata miza te naza na ndako te ya kovanda wapi ndako na kovanda naza na ndako te me yo ozwaki ndako ya kovanda tala otrahir nga diable akosi ngai na telefone na nga bafilme ya porno musique ya mokili ya anglais ya lingala ya portugais ya bayupi yo balobaka tali kozala la page nyonso na kati natikaki yango kotalaka baporno botika kotia baporno na telefone basala nzambe botika bafrère en Christ basere en Christ botika kotia baporno na telefone na bino botika makambo oyo bimi na moto ozofilme eza mabe kotalaka nzoto moninga eza péché eza vraiment péché makasi okozwa nzoto ya moninga parce que erreur esalami ebimi soki tozobenga sex step odistribue okomettre lisumu ya munene oyo oyebi te kolinga kutu kotala mpe eloko wana te loba na kotala te loin de moi Satan
parce que ce qui est ayebi utilité nous autres tes temple a exposé on a caméra mais ngala yebi na otala te parce que na yebi valeur ni nous autres za langue za temple en Zambie il faut na ça ni na protéger ngo ce qui est na erreur pas na ngala tali o barabi na moni piu na longole on bala moko sur propager les sumu tout y va ko protéger temple en Zambie. Oh, yo moi la moi sinon no balité ko luka mobali bo sangana te mobali o balité ko luka moi si bo sangana te papa oza déjà la maman o bali ko luka so moi si ya libana makango to sale kobo e ko zangi sabino lola batu bo ya lokuta botika bo renoncer na masumbo vandela parce que oyebi ke mobali on azana yaza mobali abatu azana choix te parce que so na boye mukile sekanga so na boye na osika na nani so na boye ngala vivre na mboko ya pesa kangai merci aux autres chai wana po yo vivre na mokili mais na mokili ya lola na vie éternelle na yo ozane sikate eza lisumu yo vandeli nzamba zo senga to renoncer soki eye ezerere salami en tout cas ngala comprendre mambo nzambe parole de Dieu en tout cas na liko za la susu na bato te o nzamba lobi loboko zo déranger yo kata vomitika la yo moko kota célibataire okeli lola ozana kimia ke libala o ezongi saka yo kimia eza mabe ndeko nanga on a le lot suka awa da ebite so zelo ko bakisa. Voilà, ça fait tellement mal. Il n'y a même pas à continuer. Je pense qu'on pourra voir une deuxième, troisième partie à témoignage. Au moment où on a côté dans une émission, mais un peu de tristesse. Mais dans 4 ans, parce que j'ai appris au Natskala Koyebate. Moi, Bachar de Poulet Salinga. Je suis vraiment content de savoir que Dieu existe parmi nous aussi. Dans le témoignage, nous sommes qui place moroté que Azaki wapi azaki ka déambuler esprit les autres moulaka nasi. Et tambono kaka alongwenda kuna bango akibo alongwa wakibo alongwa akibo. Nzamba sela batu na ndenge na ye. Ndenga sela prophète boy. Ndenga sela pasteur boy. Tala le loi seli maman évangéliste na biso Val de G. Ça fait vraiment mal. Très mal. Tobanze était na épisode de Zoya, partie de Zoya, Toyeba, Nini Salaka Zonga na Nzoto Oyoyo, Nzoto Masumo biso to lata, Nzoto we Kosaka biso, avoir une belle voiture, de très belles maisons, faire des voyages Europe, Kozonga, faire ceci, faire cela, mais en réalité, Nzoto est là la à quelques mètres boya. Nini photo privilégiée, Nzoto wana to amna biso ndenge mama otoloba na biso. En tout cas biso na biso to tirer les sons ata na nyoso te mais parti nga na zui parti na ngai na ona yoki yo pour l'année biso soit parti na vraiment ça n'est fini pour aujourd'hui mais juste maman Val de G s'il faut dire quelque chose parce que aux témoignages de vous continue début que l'on a déjà repris sa numéro de téléphone. Mais est-ce qu'il y a un témoignage? S'il y a des gens au bazin bas problème, voilà, veulent vous contacter, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on a bakisara mingi, toi et que Jésus est Dieu. Oya boya, oya baga vérité soit koufi. Pela ko kufa la yo. Aux annonces sur les sites yo le bamakambo vérité on a te roti kala on va prendre yo moyo to okende ko souffrir. Nzamba zana ye kaka moko. Nzamba yebi na ye religion te. Et le ko mema mutu na lo les a prophétie te. Po bat balingi ba prophétie mingi. Bato balingi ba prophétie lobelanga pona vinanga. Ba ko lobelo lelo lobo ko kufa lo kaka. O ke la prophétie na liboso nzambe te. Et le ko sauver des connaissance la parole de Dieu. Il faut avoir la connaissance. Dans la osenga bande konanga ba prophète ba prophétesse. Moussa la prophétesse prophète souri kana opesa ba prophétie te. Il faut avoir approfondir connaissance la parole. Saint-Esprit est là, il va vous faire étudier des choses, enseigner. Beaucoup dans la profondeur et méditer. Parole pour na boyeba, ba différence ya bandoto na bino signification za nini. Ndoto na ngai likoloba nini. Nzamba za moko. On a la catholique, on a la mbangu, c'est naza musulman, naza soki bouddhiste, naza soki protestant, naza tout là ezabiloko sa mokili. Nzambe azakaka moko Jésus-Christ de Nazareth nde Nzambe. Azakaka moko o soki na kufi yesu molobelange pa tata so biso molobelange pa tata komi se mi baleti
azana ekaka moko Zambe ye wana ko juge zate que Jésus a memi a tidjo panza mais azana kaka Zambe moko makambo na lobby ba o ba yebinga ba yebi vinanga ya passe ba yebinga na yeba tamaka motanga Bible ti ngana yeba ki atako na yebite bato ba yebinga ba yebisa bino que na yeba ki nazaki pe mutu mo mutu penza bongo ezate. Donc pour moi ma vie c'est ce que je fais liwe ye je m'en fous, je pars. Je faisais des trucs bizarres. Na bang rappé ma kambouté. Mais le lot on a commis on a zalelo. C'est par la grâce de Dieu. Je me demande qui suis-je pour Nzamba Zongi Sanga. Pour ba oyo ba vivre événement ba zongate. Il fait grâce à culver. Soit-on y a qu'on se repentir. Soit-on y a qu'on renoncer. Ceux qui osent renoncer grâce à la zulelo. Il y a seconde vie. Peut-être pas dans eux qu'on raté. Il fait grâce à qui il fait. Je me suis retrouvé dans un bateau et à sali grâce. Mais, ils ont grâce au Razou. Nami Tunaka. Nazan est l'autre côté. Nazan mon amutambo côté. Mais Nazan n'a ni pour la mériter ngolo en zambasani. Et moi, sur mitali na milo baranga bi exambe. Si kana banga yo na sela yo. Nazwa yo lo kumuna yo. Nazwa bete. Normi tungisate parce que finalité zali lola. Toko kufa mutako échappé na liwa azate. Na ba réseaux sociaux naza na Facebook te, naza pe na Instagram te. Na kanga ki on pour la recommandation Nzambe. Datika ka na YouTube na ngai za évangéliste Vadoje TV. Soki batu ba ki kuna ba s'abonner ba mo la be ba prédication na mususu. Boko melinga na Google na ngai de nako na kala compte ya évangéliste Vadoje de nako répondre bino. Si il arrivé que tu vas bien parce que le numéro est affiché. Tu es tout ça pour ça, tu sois là, maman va le jeu. Je serais censé appeler ce numéro quand même. Parce que Belé Borbika. Tout ça, il y a une caméra. Na yebi ke Borbinganga. Pour y appeler ça numéro. Borbinganga. Ça n'est vraiment fini pour aujourd'hui, maman va le jeu. Merci pour l'invitation à Bissou. Merci. Apambola pe batu nyonso oyo ba Rolanda biso Nzamba sunga bango bazwa connaissance ba vanisa Nzambe na mitema na bango so ba kotinza na motema omona mutu ako changer pona yo mabe kokoma malamu